vacances. Yeah, gagudo, gadjeli kaka et puis ya quartier 7 il kono pour na tanga ba école toi ya quartier 7. Maman quartier 7 za waouh. Da bisao ya côté na tangi na Saint-Germain, na tangi na Likia donc et puis na ngenge na bota mi na lokelenge. Tawa tu na ngai. Oui, na bota ma lokelenge. Donc mais le roi na kola pena pour na te na oye no bon. Na habité so no miko. Ko na aussi considérer le roi moi na ya ki bon, koko la oui na kola na ki batiki mais quand na bota na ngenge. Siko. Na habité. Siko na to kama moi ki batiki ko. Vigile ka quartier 7. Ya na bisao 7 kaka na veni Guadeloupe c'est ça. Nga tanga Saint-Germain donc nena bo. Za droit. Liko na ngopana. Na tanga pe ne Likia. Donc, na kanka zone, donc, bon comprendre, oh, bah, emi, baby, dans la moine, bon comprendre, na kanka moine, te coup félité, tout ça, n'a pas pasteur de la foi, donc, t'as la kaka. Merci beaucoup, Danias. Sujet qui tourne, on a l'air, on m'a béton, c'est quand. Bisous. Na bien, à quand ils ont abonné, bah, tous les gens mangent, quartier 7. Ils écoutent ça sincère. Attendez, sincère, pour n'a essayé qui s'aké. Essayé qui s'aké. Bana zone nous va kosa bana ma campagne bana zone surtout biso bana zone on dit ya mata ma campagne ya Sali nene ya kosa bana ma campagne allo Sali nene ya Sali nene ya nene obito nene ya o mo kena bona nganda kwanganga o Sali ngo yo pesa makati nene ya na luli onde mingi nene baselo so kitoko boy kitoko makasi nene oyebi mompono oyebi mompono limité non moni nene oyebi te oyebi mompono te na yebi on te zawe lukana mompono ezala kote ya Kimba eza kote ya Mariano okita po vers Capella quartier na babenga yango mompono wana quartier na babenga yango mompono mais nga nakoli na ngai nabotami na limete nabotami na limete na éléphant na deuxième rue nakoli na Gombe après na Yolo siko nakoloba naza mwana wapi de là, au bottom de limité. Industriel to résidentiel. Limité industriel to résidentiel. Nga la fin na limité résidentiel na deuxième rue. To bando fa na pembeni na ba Chancel Bemba. Chancel Bemba petit na ngai. Ba fa na sena biso na likolo. Za mwana mososo. Na mososo. Chancel Bemba na mososo. Na sepe loka ndeko so prononcer mososo. Na bisika matela pardon. Connexion likamo. Na mososo tenere ana mona limete. Aí esse a gente olha um passar sempre não se cair meter desse rio não só uma casa não só uma casa mais caro ei e essa moço mo pono teve moço eu quero limiter deuxième rue limiter tout insistance à nini en tout cas mon ba moço va compliqué. Ça compliqué. Vraiment, il trop. Très compliqué. Bon, c'est en tant que personne, s'il vous plaît. Ah bon, il mettait deuxième rue. Mon soso. Bon, ça deux personnes connectées. Bonsoir. Bonsoir. Bana mikongo ndi baloba tozala na changu aboloba kacha mikongo yo kasoni bana mikongo ndi batuna bango fanda pona na changu aboloba somo bineza kenda pio nena
ti nini oyo bunga pamba. Mikongeza kotaki nkoleti. So leki aéroport. Ah, mais comment quand on va Maria? Moi, maman sociale. Voilà. Même à côté moderne. Ah, oyebi te. Ah, ok, c'est bien. Bineza kenda pi omani. Ah. Nakomelo na privé tindelanga numéro na s'il te plaît. D'accord, merci. Merci Yaya. Bon, alors, Néné, bonsoir. Bonsoir Néné. Ya Néné, nga vai na ngir na koli na ngir na botem na ngir. Mais ngir esuka na veni ngir. Kenge kola mata kuna likolo bakwili wala eza bumbu. Mais bana bumbu babenga tutu bana kola batinga ba ngir. Bakanga maka bavanda na ngir. Non. Avec ngir esuki na veni ngir. Kenge kola. Akosa ka kola za ngir. Ka kola. Nene bana bumbu balobaka ote ngir ekomi tina kenge te ngir esuki na veni ngir nyonso etikali kuna eza bumbu elo toboma na yango wana yango nazali na besoin koyeba eza bumbu non merci beaucoup motema ekiti ya okosi appuye poza mwana kola kuna ngo ngaka boza ni kola ça va venir. Bali kodiembela moi te. Ok. Allô. Qui t'a non maman? Mutum swate. Zungemi su na bandi wayo kwa ya veni na no bandi. Ozo kota ta moko kake kota to kota. To kota kaka. To kota. Bonjour. Bonjour. Na tune. Bato baloba seba siko ezani. Bandal selimba we banda na venini. Kasi tipo ba meko ko sabi so ming na vana na bandal moza azana basima prison ba venir na bachanga wana siko to binga ngasi ba bandal selimba. L'explication, moko. Baza l'explication. Oui, parce que tu comprends, pour que ça va venir na bino. Si ma prison ça dia selemba. Si ma prison c'est pas quoi? Jésus. Oh, déjà c'est pas. Ah OK. Allô? Allô? Banda semba useba nazo inspiration oh. Hey, nazo inspiration oh banda la semba egal seba. Hey. Bon bana lui la pe ba kosa. Hey, ba uta lui la ba uta mayombe lokuta. Nasima seka semba we banzi. Bon tianga batuko na omona te. Beaucoup ça mignon. Beaucoup ça mignon. Eh, nandi la zabu. Qui t'appelle à bloquer, s'il vous plaît. Baza bana kine ba yebi kine yango bien te. Amadou des abandonnés. Amadou des abandonnés. Allô? Bonsoir Nénéa. Bonsoir. Et nanga tunaboba na kasavo. Ya kasavo baza ba kasavo. OK. Nanga yo bankaka. To biso ko sa ati. Kasavo ba ko sa ati, kasavo ba ko sa ati. Mais kasavo ba ngande ko ma baza. Allô, bonsoir.
batinga mande bien bazaka basangana na ba matonge. Allô? Bonsoir. Bonsoir, il va combien? Ngai, nga dokolo. Dans l'Angile, mais peu na dokolo. Dokolo na yo kamo. Donc, biso dans l'Angile, mais banjilo asuka wana, mais to kama na commune ba voisin wana. Donc, nga ba côté wana. Donc, Gaza Angile kota dokolo. Na wapi yo? Que terrain s'intéresse, terrain 6 sites. Ah, c'est terrain 6. Oui, mais so peut kota commune ba voisin pe tu Mbanza, ba Mazongo, ba terrain ya kokona. Kota ba voisin pe donc tu as une terrain pe kota ba donc terrain Saint-Martin limité au monde. Ah ouais. Wa voisin commune alinga kotanga ngotene na bo ba voisin ko ba dembe la Angile makasi. O tourner au moins mo vanda kota ba cimetière kuna kota ba 18e poteau o nga vanda na dokolo te dokolo za utuma pembeni. Siko ba we ba vanda pembeni na dokolo wana ozi ba bala na maviokele ba matondo ba nene ba pembeni wana ba kanga maka Angile. Ngala mwana Njili. Zo mwana Kimbanteke po esuki na quartier 10 wana kota dokole kaboneli wana donc boza ba Kimbanteke pourquoi bokosaka donc baza bongo totanga na moko susunene okobi misi sujet moko bien moko tozai moko totanga na na kol na biso na site wana sikoyo yazo vanda oza na limité po Saint-Germain zo bisa bekole bana belé ba uta ba rumbu ba partout pena avec moi ba yoka akosa biso avanda na limité. Et puis moi complexe on peut moi na limité na biso bano ba vraiment le lendo wana pena ba biso bana limité bona bo siko moko mususu parmi ka so problème moko boy to écouter là biso ni ka limité pour na ngalo to na yo ka limité c'est-à-dire na mona ba 11e rue ba 13e rue ba limité industriel ba blo mo bongo ou résidentiel Joka na Kingabwa. Iba Kingabwa pula. Mais papa, le baga kozaka na Kingabwa na ebi oh te ça fait partie des limités. Nous avons la complexe. L'explication mais Kingabwa c'est limité non? Kingabwa ezalaka. Nini Donc obimisi si j'ai moi qui tourne na ebisa na obuka na koseka. Tara na matai liboso na compte musula bitina changer compte na ya. Pour na augmentation sur procédure est tellement intéressante. Donc là Kimbanteke était longo la penza. Nga donc njini ka quartier 7. Comprendre na avenue de Guadeloupe. Guadeloupe kaka ya longo la avenue monsieur. On a mission au son monengo. Non c'est comme bega bosso na mat. C'est lui qui va créer. Pourquoi ça la biso boy? Donc créer créer so ba trauma ou quoi? Ngati so inga l'histoire Kimbanteke wana bakoko na biso ne bazala ba côté wana donc ngati nene bon ça c'est pas possible au ça la mission au fin na kokola la ti yo za à côté ni yo côté ni ngaza bon marché te bon marché au barumu na bon marché wapi ka avenue nini à cadastre avenue cadastre cadastre la c'est Nicolo cadastre na au monde se trouve avenue chita bino nde mutu bokante na kale o yé pas azo compliqué barumbu oui ça barumbu mais quartier bon marché na yebi quartier bon marché na yebi quartier avenue cadastre yo e bien oté nebi cadastre esiko na ba mbuti esiko mama ba mbuti
Ngauta bambu avake mbiza. Ngabota na barumbu na songololo 195C. Songololo cadastre ezalaka na C ezalaka likolo te. Kote bazigida. Kota banani? Zigida. Kasi songololo na kote bazigida kuna. Kota bazigida pe kota bazigida. Songololo aveni songololo eza kote bazigida ti. Et na direction Kasai. Ah OK. Na direction Kasai. Songololo Oye kuna ono bakadase eza na likolo te kadase eza na C ya ebi kadase bandela wa. Cadastre ezalaka kaka na kati ya beau marché. Ebima quartier beau marché. Oui, ezalaka na Prince à Flambeau wana. Ekatisa te. Bana kankokolo baba jebe. Jebe koko ya so ki boka na koto hotel Castello kan bana kan. Ba koko kan jebe koto ya hotel Castello. Moko. Kan bana kan. Parce que jebe na hotel Castello bana kan. Bana kati kan. Bomba peka oka kuja za kitoko ndeti na baka américain wana za kitoko. Kala baka za kitoko. Ngapona biso za Akala za kitoko ka officier za kitoko. Biso za pembe na kan faza. Pembe na kan faza we. Mais kuna za beau marché te ka fazer za beau marché te. Ka fazer za barumbu. Tenga bikaza mutabanga kota pembe na songololo. So leki songololo bolombo. Oleki bolombo kotika. Maluku. Nene bon kisenso. Bon bataki senso. Bataki senso bakaramaka matete. Bon matete. Oh matete. Ba makasi na matete. Bon bakarama matete. Obanda matete ndoka ndeki senso kota ba Place à course ezalaka, place à course te ezalaka kasavu boy. Bana kasavu baza na place à course te. Ba kosa ati batinga mande ba mato nge ba sa famille. Tu bataki ngasani mingi bakaramaka o masina, ona na masina. Masina, bataki. O masina. Nzoka vanda bakuta. Na bien ba ko nasko bazoka ba mbala nyoso changu. Changu lelo bomba ya mwana. Nga mwana changu. Mais bataki mbatiki bina bataki. Ba kaluka ndisusu bakosa kitambo. Mais nene obi ki batiki siko dernièrement na taille siko vidéo mo ya YouTube ndi basala ba mission ba commune. Nata siko kimbatika ngo ba côté ya ba za ba côté niwa. Le cas de Kolwana ozokende tu moi OK o mataneti ba kota ba wenza ngandu tout ça. Ba pasola soki pe nzela mobimba ba tobola so ba zo soki tio soki ndenge obi na ngamo na reconnaître quartier na bisote. Ko ba pasola nzela mobimba nzela za soute ba tutu ba kota la chaussée. Ngabi reste ba moi qui batiki te. Donc ba pasola siko nzela et ça là qui ba fait ba kota soki ba tio soki lo ni je sais plus et nzela siko ezala ratino. Mitu ke le kasute ba comment oteka siko na kati ya balabala wana façon na wanga nango ngabia ngana mona kotote Eza mona wapi? Ngai mona njili quartier 7 mama. Ya kama kimbatie kia boya nde kimbatie. Nene yo no kibiante ba parents ba grands-parents nde ba bazaki bana kimbatie ke nene. Oh, obosani. Oh, chinois te. Ya village za wapi? Olobi? Tu as vu ça? Nene ya. Olobi? Gombe siko village za kawapi? Gombe village. Wana bana sita simple ba comment okangambaka na mwana Gombe. Bana limité Didi nzongo ala pe mwana seleba kosa o mwana ngaba. Didi nzongo mokonza ngaba ti ya kosa. Ngaba te selemba ubabi ba kota ba libulu manzengele. Ya ni makala? Makala. Makala. Kota ba libulu manzengele mais awanga na kote na bango koma o mwana babi pa na bango na ngaba ezalaka te. Babi ezala kota libulu manzengele. Do makala, libulu manzengele makala. Mwana makala. Mais akosa et puis atombola pena nenyo. Mokonza ngaba. Nzoka mokonza makala kota libulu manzengele. Bon. Wana na. Do mokonza makala. Didi nzongo. Faut imba mokonza makala. Et yoka mutu bana mingi ya kimbateke bazalaka sans éducation pourquoi? Papa. Tout bon polémique, na bana changu bazama bien. Wana komi bongo.
Mutu mwa ko bien soki la congolaise. Wa bilobe la. Ba so ba chang ba bon. Papa ko ndete do ma bo finge za te to so na fanzi te. Te ngelo te su na ngate pona na mwa kimbateke te esu ngata. Sigo nene ya webelo ni zo ba singa pe kimbateke za nini. Obi Molière, papa sera Molière. Sigo ozuba kingasani wana tout ba kingasani eza kimbateke en fait. Et au mona ngana otanga skuna na Saint-Germain wana bongo mona botaki Molière na poko o ba moyibi moko boye bakangaki moyibi moko na siko ba Molière akomaka kimbateke sikoyo. Moi j'étudie avec bano bavuta ba limité bavuta ba barubu balini to sanga siko wana mora yo bino koto yo bo vivre ndenge nango na Molière omona ite muto akuna zikisi ba moyibi kuna kuluna ngabi te weza iza bakingasani te iza kingasani te ba koma pena kimbateke ngabi oui mais ça fait partie de kimbateke mais iza kimbateke te iza kingasani donc il y a une complexité mais en fait dans le sens sinago le belango en fait il y a aussi des gens comment dire sokozo le bane commune tant on peut se commune on peut se moi bon na été na poto peneza penate mabango mais na kin au moins abena ke mutumo bo soko au PC commune yo pona ye a comme on dirait que enfin aux mutumo ya basse classe banini donc yo moni batu musuba kosa kana bango mais na moni makambo pe changer nango pona poto ki parter wa bena mwana gombe bateze na mwana pena ya kinsie sokote ya wenza d'etat sauf biso bana mbinza to sangana te bana mbinza nene ya fula eza paso mone mwana mbonga fula akozwa zemi to mwana ma campagne akozwa zemi na poto le kana ngo nene ya na poto ezala te bana mbinza balinga na bango na bango nene ya tika nao nzambe nene na kosa te Boko sangana kuna ba matete kuna ba lema kuna ya wasko do tombi pra mbinza na bien ba mbinza watu na 5 bana mbinza mona nene ya mbinza po kumisa malweka pesa mbinza te malweka ya mbinza te malweka za commune oya commune te za quartier commune mususu ya quartier malweka za mbinza malweka basi jibe imba obalinga jibe to anati Kimbwana eza mbinza malweka eza mbinza pompage eza mbinza mana papa abiso pompage eza na bato mosu bakosa nayebi commune yango te baba nga mimosa siko ezaka nino mimosa bien siko bato mingi bavandaka bambudi bato siko bavandaka bambudi banini bakomaka mimosa mazal nene ya mbinza rectification bonsoir rectification est-ce que mbinza eza commune mbinza eza commune kasi il faut bien préciser les choses pour tous un peu précis na makambo toloba ngape na mwana mbinza yokanga ndeko sitese yokanga ndeko exemple rectification na makambo su tuti koloba awa moto aza na kingabwa il a le droit de dire qu'avant na limité parce que Kingabo est un quartier. Et papa lourd pardon na kata mukito le par rapport à la communauté tout le sens il y a référence oui c'est un quartier Kingabo est un quartier na kati ya limité c'est tout à fait normal ce batuni on va dans la commune nini batuni quartier té on va dans la commune il doit répondre qu'avant na limité c'est tout à fait normal ce que tuni siko on va dans la quartier nini on doit répondre yo Kingabo Mososo c'est tout à fait normal mais est-ce que mon papa lourd c'est là si ça ne déroule pas nayo musu c'est comme un complexe ya musu c'est un complexe on peut comprendre mais manga musu c'est complexe parce que c'est une réalité et le coup la moto avant na Kingabwa aza mwana ya limité pour commune na eza limité on doit se faire comprendre quand même et bon tant le commune ba tout na autre côté quartier té aucune commune ce que tu n'as que quartier à répondre donc dans le quartier Kingabwa commune ba kosaka oui papa lourd na ndanga mabete moni to solo na biso ya sujet mo bo eza mambo esala ma en fait tant ba tunyo pena ora pena o vanda wa pour na limiter mutu so nga limiter côté ni moi mutu mi Kingabwa azana complexe a kosa ote ba kota ba 13e ka wana nzoka ni mona Kingabwa kasi on a lobby ok quand on lobby na lobby qui est na masusu ba isa na bato masusu baza complexe ya bisika
mais ça peut ba mususu eza un mususu modèle va poser les questions na ngai pe na rectifier côté moko nene ya luchuko loba awa ngiringiri suka place à lobiona te ngiringiri suka précisément na avenue Kwilu ngambo ezaka bumbu ngambo ezaka ngiringiri na logique eza bongo mais na ndenge ba débat nde ba ba ramena ngiringiri côté mususu bandal peut même bandal a poussé na type mais na prison. Vrai. Mais papa Lou. Oui, pendant la poussée, type peut la prison. Ce qui peut mettre la prison, ce qui n'a pas 3 ou 4 avenues avant qu'on ma prison makala. Au monde a comme commune il y a bandal. Papa Lou, Papa Lou, il faut ça battre un message à ma lampe pour pas comprendre. Papa Lou, on a tout na siko. Est-ce que Nakin, est-ce que commune à bandal les a il y a bandal les a bandal, débat le belango, bandal. Est-ce que ça va c'est bizarre bandalongo. Bandalongo là pas fier. Ce qu'on vend on a bandal. Bon on va bandal te bandal. Bandal. Muto a commis bandal muto a commis ngirengire suki na avenue ngirengire. Bon na ebité so ka vana na ngirengire nini. So ka vana na ngirengire a lo bateke ba ngirengire suka na avenue ngirengire. Nga botama lo kelenge. Bobo senge movenda yolo babalabala na nyonso wana esoki na veni Kwilu à part Bumbwe bandi na veni Kwilu Yasa Lwebo Lulua et ndatazo ba Lulua Yasa Lwebo Matati ba likolo kuna kota wenzi ouais ba yonso on a Bumbwe pungingi za ba mokoto ba makanza ba nyangara ba ingende ba beningiri omoni nzombo papa yo mo siko zo boza mwana komini papa nazaka na poto naza mwana ba komine belé na uminta nazana na barumbu na bon marché na veni mais place okola pena mingi ezalaka naza vena na ye Kinshasa naza vena na ye Kinshasa mais na yevani na barumbu na veni Echevin et Sanza na vandi na hôtel Phoenix na sali 6 ans na hôtel Phoenix 6 ans province orientale na Kisangani ouais précisément ah peut Kisangani ouais précisément province orientale na commune na Makiso on comprend de ce qu'on est congolais. Donc na biso sko ba kino amona ke to zo sko mouta eza problème ta wana complexe no complexe ngata na complexe ta so la yo ina ona bula so na ndé OK la biso bena normal ka ni ya réalité au seka omone pour eux ont ma premier degré non premier degré pourquoi mouta ça rien à voir kinde ande tolobi ne ko uta bonde na ndenge na biso kinto loba ah wa ya ngwe na ndama mabita bon yango ezalaka mentalité ezalaka ko uta te parce que ba yango musu bazaka bana kine ochapa mama te ba yango ya bana kine bazali oyebi papa yo inde poswana yo nde yango kama non ngapa na poser question ba yango ya bana kine basa ba ke mukuru ba kunda na kisasa donc pas ça la tene bokine eza ta milliard reculé ozara kinwa omoni mais ke muto abota ma na boloba ona loja to vanda na bumbu to vanda na makala yo nde uta Kisangani na gouverneur ya province orientale uta ozaka mutu yoka nene yo wana za polémique siko moi mutu mo akomi kutu auta ki to yeye bisao so te mais eza ba bloc moto kola na ngwa ba bloc ba eza na complexité pour nga c'est juste mutu na mon pe bloc ngo ezaka otuni mutu avana na komi nini en fait mutu azo identifier to azo ba uta to eba ba ndeni omonde to tu olobi okana misa marché donc comprendre que ça déjà bon marché déjà barumbu donc comment ça déjà bon marché et ça déjà barumbu et sanza Echevin et polo progrès et ça barumbu bon marché ezali titre foncier cadastre luanga swanga bino bazoboyaka boyebi explication akine tolobi nene ya
omoni eloko yango komi complexe yango ata na ngolo eloko wana ezalia omona bena mutu abotama na kini ayebi lingala très bien loko azokoma ngola azo grâce koya ngola ta msusu na aja ndena benga na bon batabondia yo ka te dedia omona pa na Luanda mutu ayebi lingala ayebi Kinshasa très bien omona oh ngano na kenda Congo te lingala na yebi waka pa ba Congolo bayaka sikalo na yebi Congo te ba vanda denda bakinga bwa Kinshasa lingala makasi malweka Kinshasa yango basala bon nazuwanga na pizza na bon marché avanda nina na mususu bena za muswahili muswahili akomi na ngola onga na mutawiji obetela mpetoloko auta bisika soni obaluba bon mutawiji ngapela ngina pose question ebandaka ndenge nini mutu alobakaza mwana commune oyo ezo dépend pona kozala mwana ya commune pona kozala mwana commune wana il faut zala né grandi natif ya commune wana c'est pas ça je pense aussi et ça dépend ils ont dépend des personnes au botama par imaginons au botama na commune moi je donne un exemple on a pris exemple par exemple la commune on vend plus de 20 ans des communes na autre tu go papa lo on a pris exemple na pris exemple na ngai ba parents bazaba na chang bana kimbateke disons babalani bazwindaku na ngirengere baboti ngai na botem na ngirengere disons na bu bébé tout ça ba 3 à 4 ans papa maman bakabwani et ça lié faut bozonga na commune na bino papa na maman bazwina kimbateke donc okoli wa besika ni si yo kana plus explication te papa oliko kolinga kimbateke bwendeni zela papa abando kende bakimbateke oya pe bangi azaka même ba école nanga mingi na tangi kubana ba école nanga tu la tangeli na tangi na njili donc baninga nanga o ba masa nanga to tangi na bango primaire na Elikia et tina lycée Saint-Germain donc na kota pendant 12 ans na tangi ko banda maternelle tina aucun na diplôme pour na 13 ans loba plus na salango na njili iko ozaka kinwa yo zakinwa te mais kinwa siko maintenant na ba masa nanga tu baba pas maman et mo ozongi kimbateke pa papa ozakinwa wana place fixe kimbateke nene ya okulenga te kuna te njili Noise. Wande ti Martin Fayulu akola partout akola balemba akola bangaba akola balingwala akwa bana njili balinga te bakole kimbateke na njili oki ba noko oza kuna kimbateke balinga te kuna dans njili nde makambo kuna des fois te bon ils ont dépend pe na njili ya quartier 13 te pour 13 ans nga kimbateke 13 babaki sama 13 ezaka kasi bakota babakwanga kuna sima ezaka kimbateke biso ko bino somo bana chango te siko na nenga par rapport njili ils ont dépend depuis la quartier il y a plus quartier no se pété njili omoni mukolo quartier nde eza nani seti bato 7 nde baza bato njili ya solo eza 7 bon njili aujourd'hui 7 aujourd'hui quartier 1 pour ba quartier monsieur bakisama après apparemment et bakisama après ba 11 wana on dit 11 13 et bakisama après commentaire nde bakomeli yo oza kingasani ngenge mais ngapena linga lisolongo tenga soko tuninga pinanga za mona njilia donc ngakwe lango bajete seko bongsa kimbasike te oza mabe na yebi komina na tempo mokutolo na bakunda na ngenge mama ngingi bomona na uti kasi bomona kasi okoli na ngenge te kasi acte de naissance na ngai tongo na hôpital bakoma na commune ya adresse itaza kinwa papa acte de naissance bakoma na commune nini isa na ngenge donc ils ont un complexe mo boti mona na poto ali boye na bino kisasa bando bakaza mona poto ebi poto na ebisa na moment oyo okolokolanga na vani na ba commune presque belé na kolo bateke na za mona commune wana yo ba njili ba jaloux balinga te ba coller commune na ba yo kande ba yo ce qui est mieux za commune okoleli oza natif ya commune okoleli bando tanga njili abanda ukendela c'est que normal c'est eza bongo okoli na njili oyebi njili c'est ngirengiri obotami me okoli kuna te okoli ngalo kwa ngana okolo bateke na mwana ngirengiri et naza mwana ya barumbu plutôt parce que nakoli na barumbu te na vandi na barumbu beaucoup d'années mais nakoli na ngirengiri tu vois nakoli na ngirengiri lelo na olobaki naza natif ngirengiri
naloba te ke naza natif soki ya nini te navai na banda navai na wana na vanda tu vois ozano mouta wana opela kinwa te nauti korépondre awa ke non wana ezalaka complexe mouta te na biso ke bavrai bauta na nde tosola na biso nga na ndimi na nga esika na wanga ndi mwana kibatika ese ozokanga nalobi nini bavrai bauta bakinois mpe baza bauta ngaka mouta te kinois mouta azalaka te papa na nga nene ya ozo bakinois mouta azalaka te napeso exemple moko ya kinois mouta napeso exemple papa mais mwana inosbi aza mouta mais mwana inosbi aza mouta te webi mwana innocent mouta mais mwana aza mouta te ndeko zana pose question mo répondre à quel moment tolobaka mouta pour na place muta outi to tolobaka mouta par rapport à comportement place au botamela tolobela yango mpona comportement te comportement te place à outa à botamela non to préciser bien tolobaka mouta par rapport ya place muta outi to par rapport à comportement comportement te vous sûr botameli na elobeli mpe misusu kasi te nga toza président oza sûr ke toloba yango mpona place mpona comportement te omona ate ata Daniel Safa abetela yango tolo nga na kino adikando mwana kine mais civilisation eza moins na nzoto moto ozoloba wana politique na débat mosusu te comportement neza ya bavillageois yango biso nga na boyi yango kati ndimi ozokende ndeti olinga kati loba noza ya kisa obotama kisasa obotama mama na mama yemo na makambo ya civilisation mentalité biso bango tozala nango te oza nango te ndenge wera ya mwa moke me oza mouta te papa yemba aya mwa moke ya mouta te bah oui sikoyo yo mpe nde outakisanga liboza mouta namoni eloko eso changer na wana nyonso bolobia namoni eloko changer te olingi ata mpe na poto nene ata na poto eloko yango mpe eza nango te biso toya koya boye na bana babotama totangi na bango biso tokita bambula otanga classement na bango me bao bongo blede di bango na mouta atolo bolamba fasokela kisangani yo l'acception nzela ti so tokeno na kisangani yo l'acception nzela papa lourd baokenzela mona basere nani na basere kisangani ye mto l'acception nzela l'acception babara Miklet oza ekolo nini ngai na moto abandundu est-ce que Kinshasa za mboka na bino papa nabotama ya Kinshasa yebi bandundu te na pose o question Kinshasa ya mboka no te mboka na ye kasi mboka na nga mpona botama awa na kolia awa na bandobota awa nayebi ata bandundu te na nakende ata vacances te zana explique papa biyo to bokanta na kuna kenga naza mutu ya bundekinga bokatola ba mususu batayingende ba mususu po eza bisika bakoko na biso babotama te esika bapapa babotama te biso toyebi kuna koma kote biso Kinshasa nde mboka na biso tomo madimba okuna territoire soki fedi malele si lelo na kimikoyo boso tolingi to remplir tobengaka toujours baparent poto voilà c'est ça mais Kinshasa omona teke tovanda na bakomune toyebi babumbu toyebi mais mouta oza na facilité ye moko ya koremplir po ayebi bakote wana omoni biso aobenga te po ye moko ayebi yango ayebi da kuna bokatola ndeti navanda na bon marché mais nayebi ti malueka nayebi ngingiri nayebi kasavubu nayebi matonge nayebi mongafu omoni biso tina rampisa tina lukaka fidi male lango eza wapi Kinshasa soki madimba yango eza wapi esenga nayebi yango nazoluka ona mutufu nabengaka po barapelaki biso ti tosali bapasseport na mwa batanga ebele ndeko moyeba sikoke nazala moto afidi malele yazali kutu to bando oyeba siko na ntango na badécoupage kutu toyeba su te nga kutu koti lelo nabengaka na tuna te nga siko na maîtrise mpena o basecteur territoire one tous bango te bachangeaka tout moment ndeti biso su na équateur kuna bachange lisusu
Nene ya bachangé te. Tolongwa na 11 provinces, tokoma soki na combien 24 26. Tolongwa na 11 provinces, tokoma na 26 provinces. Ndenge koma pe belinga na yeba zontea. Sangani bayebaka ba rive gauche. Oh, 10 km avant koma soki kombo mobo batangaka. Côté babomaka noirite. Babi toka bolamboka te tobetaka masolo eza nango normal. Et c'est ça. Toseka na biso. Motona motenga za. Te changer hein. Bana c'est ngana ba 11 provinces. Bana changu baya barumbu. Kisha se chanza. Te mengana kin na Congo tebeka 11 provinces ndezaki ba Congo, Bandundu, Équateur, bandaka Mobutu akenda na yeba lisu makambo te atande kalizaka oyebi ba gouverneur ba mungulu diaka oyebi ba ministre bangunza Carlibond ngana yeba kaka bandaka bila kenda Fachi na yebi pe moi quelques ministres na ko mona nditi ko makambo ebele siko moi kimbatie kongeza complexe walo yenga kimbatie mtakoma naona bandako etage ya kitango complexe ngana moi kimbatie tenga na moi njili boyo kate wendeni pone ola tsa commune ya baba hote bo kimbatie ya mabiba tukuntu wa komoso baba mabiba maibo kotela commune aketa ndi batu ba fongoli nzela bisalela na yondo za buso osombi dipona kimbatie ko za nesengo yebi to komoso mama pango tina necropole non ke vanda kuna temba di mama bilobela kendo talate kendo talo mona ndi ekoma Kinshasa zango suna makambo yo kambo moko bongisa ngo Kimba ville omondi balami na propre ezaka kibateke yalo obenga banda ko babonda tozonga kwa na exercice banzete na nyoso pe bando na muto abotami na Kimbantseki na muto abotami na Kimbantseki to c'est l'exercice na muto abotami na Kimbantseki na muto akoli na Kimbantseki na muto akoli na Limete na quartier Mososo place ni ya bien revendre te baga ba mentalité moko na revendre Mososo mais baga ba Mososo po yebi mama po yebi Mososo ngo bien te tuna nene ya ko yebisa papa lo ko mona réponse wana ngana réponse Mososo baga na mentalité mama osolala na poser question mon éclair osolala na quartier oyo etondaka mai papa koleka nanu te papa koleka te obi tuna nene ya yebisa ngana mwa Mososo oyebi Mososo oyebi bango te ndeni oyebi yango bado beta lisolo na ngwaza oyebi parce que oyebi ozomona kina solo deuxième oyebi bana na botama na kota Mososo te abuku bana répondre fi wana précisément ndengeni na yebi yango na kombo ndeto yebi toba na kino ayoka papa nda yebi kisangani bah oui côté ba bolo bokuna kota ndeko nanga botaka na tiki oyebi Mososo siko oyebi Mososo wana carton obi délicieuse na Mososo so mbule beti badinda kana niveau mo muto okufa siko yebisa ngai so mbule beti na Mososo bat balala raté mais mbula so ke beti na Kimbantseki yo zoloba wana tona tona problème te oyebi ma Kimbantseki ezaka lokwa ndito mutavona na Paris ani ma Kimbantseki joka oyoki tabike kuna tona problème te kama kuna kosi barumbu on après la pluie c'est les bons moments ezaka Kimbantseki papa paza mala Kimbantseki akosi barumbu mikali binona ama Kimbantseki cimetière soki ezaka na banjete ezalaka na yeba lupango mwana ezalaka kuna bazana banjete nyonso ya kokoti soki eza na quartier na koma te nakenda kuna ekoleka 20 fois te obi okoma te mo biso okenda kuna ekoleka 20 fois te donc wabona Kimbantseki nakoma te nakenda te na biso ke 20 fois te esadi ya koleka nayebi mutu kuna te j'ai pas une famille là-bas na lekaka nde ozoleka ozokende soit bino bolekaka ona okikuta aéroport ouais c'est ça nandenge pe na longwa Kinshasa na lekaka wana nayebi ezalaka mutu fois ke aéroport kaka bon ezalaka bongo te nga kakutaki tenga nayebi kuna te nazopesa exemple ya bato bazobaka eza na bato mosusu ile mie kutu na Kimbantseki eza na bakomene mosusu na Kinshasa wana eza moyete ya kufana yo leka kaka yo ndeni oyebi ke mie kuna to mie te nene yo za mwana Kinshasa ovani pe na barumbu biso bana barumbu presque moto avani na barumbu yo kaka sinapesa exemple eza façon koloba moto avani na barumbu
moto avant na barumbu hein précisément soit avant na barumbu à fréquenter ba milliers ba commune voisins quoi, c'est-à-dire limité à fréquenter Lingwala à fréquenter zone à Kinshasa à fréquenter Gombe ce qui a ouvert, vous comprenez, c'est-à-dire c'est à partir à Wanande na yebi quartier Mososo pour na yebi je pense faut tout ne peut soit rakine on a live comme focalisé nanga ça c'est quoi kasi yo on peut ça va piste belé père comprendre hein mo mi qui batte que kota ba qui batte en côté ni père kota ba cimetière kota dokolo cimetière Sembaga na ndakwa vert comment on est sous à côté ni voilà ai bine qui batte que titi ko tuna makambo qui batte que bene ayebi kimbate ndeti ngaza mona barumbu meto bandoke di matete ba congé mota ngazai wana tu petandoke ba congé tu bandoke ba tende tutuke na ba mong na maindombe ndena yebi matete ngama tete na yebi ka venir ko kinzanzi aba kama kinzanzi ba baza na ba venite baza na ba quartier ba matete zaka na ba quartier batandu ba na ba venite Là, il y a des gens pas camarades na Benita Dondu. Naba Dokoro, Batomba. Papa qui s'en Boyoma, faut bien Boyoma. Bon, on dit ndika ba sonner cheo mot. Bobosa. Baza matata batongo. Baza matata. Bon, kasi ba onde kuneza kasiki moi au père na bina ke kuna akangami kuna ozonga sute. Baza matata oyibi batu ba te oyibi ba takisangani balika même bangala o ya ba ngbandi ya bangwa kana matata baza matata makasi batu takisangani. Mais si bango ndeza kasi au père na bina ke imitation kuna bo papa ya sute ke. Wa biboye ngana botami na kisangani mais aza muto kisangani ta. Ngana za muto kisangani ta. Ozo siko muto na botama na kisangani. Ngana za muto na yeba on a touché quand Daniel Safumba moi na comprendre kinga yeyo ta mona kimbanteke moi tata ko za mutakisangani moi kimbanteke te papa bota makuna ukomi mutakisangani yuso OK France moi na bota na France lo bazana nana za mulubu de père et de mère na bota minde na azanani auta wapi ba mulubu abota makuna aksoke pa yaka ko yakuna abota makuna azaka mutakisangani moi tenda balu c'est une incompréhension balu aba tika discussion obi ba utande bazana posa kinwa ya onsko ba dinga obalolo mo ba ko mofinga so ba kinwa bazande na posa baza ba kinwa na bien balu ba moi tenda balu c'est biso ngai boy bazana incompréhension on fond di ma bango tina suka fo bango ba gagner mais tika ko balu bon par rapport à Sijo, par rapport à Sijo aussi. Et là on y pensa et créer ce complexe en pensa tous en logique. Et oui ça là que moi moi mon soso abi qui aza mona soki ya on a dans la 6e résidentielle. Oka kuna mona bambole petit pont. Surtout bata maloueka bananga jiba na lobia yo moko choloba awa ke même na poto ezala rabongo. Tu vois, et nanenga kisasa siko na Kinshasa c'est tout à fait normal et comme bongo par rapport ya batu mutu na mutu na quand même ezala kanango déjà tokuta yango biso tout bana kuta banda bando seka bana ngingie yo saka na kisasa bato nyoso na pesa ezala ngol banda kala kato ba banda ba seka banjiri o bana banda baza moi développer ko le kabana ngingie bazala kato ba bongo c'est bon il y a peu qui na nene salon pour mutaya ofuta moi $20 na salon passe maman Niclette il y a qui paie pour ba kimbateke wana pe il y a peu kimbateke eza kimbateke papa te mais kimbateke bata sans fil kimbateke yaka kimbateke
te kasi yo te mer to tsaka ne changu wana ya changu e changu disons ça to babongo la kata ba changu wana ya changu e changu njili sans njili pe nyonso te a quartier 13 wana bien déjà mama pardon faut pas ça ba précision malamu faut pas ça précision il faut pas ça ba précision malamu na muto azo vivre bien na ba condition bien na Kimbanteke na muto azo vivre ba condition mabe na ngere vaut mieux on va dans la moi na ngenge ozaka teti webi yoka mutazana ina condition est-ce que ça va ba condition est-ce que ba condition mabe na ozolo mini ba yebika ke komini ana kuna ezalaka moi genre babenga mama na bali lupango ya Kimbanteke na lupango ya ngenge na komini na lupango ya ngenge eteka mapri moko te na sexa na moto ya kota ka douche na moto ya kota ka douche na ndaku na moto yo aliaka na cuisine ya kati ya ndaku na moto yo aliaka na cuisine o ya balabala ya balabala siko tolba naza ba condition malamu yoka te père pardon bien tolba makamba condition malamu te tolba quartier oyo soko teki lupango ngenge esomba Kimbanteke esomba ngenge mère monsieur pardon na matanga Marie Misamwa je crois en 2016 Marie Misamwa dai matanga na il m'a fait un jeudi comme ça et bah on a stade de match exposant on a stade de match vers 18h 19h au moni moi molilo ane kota ba 18h on a akini sikoyo ba biyanke foza bana ba kasavu bwansko ba oyemba Kinga Sad Boye Bella Koki il fallait voir Kinga Sad Boye Bella Koki na matanga vous voyez apofena tanga manangata na ngingire na condition yozo lobana me Kimbanteke te côté ba machete pelaka na etele batele manana omoni siko sango na ona ekenda omodo njoka waneza Kinga Sanya melwa machete beta ba changu kakati ekeka bongo to sangisi bino to changu nga ba changu wana kuna ba milliers rekile za milliers rekile te bandeko ya banlier papa iza o ba cité kuna kwa kutaba mais tiganoka kina ngope yanoka kina ya na oka kini metolo bakini na ndenga kala bilo bozaka fia so bandona no ba uti bandal ba Kimbanteke ma chérie ezala ndenga kala ezalelo kineleki kaka ezaka ato zana gomba Kisangani ato zana gombe ya Lubumbashi kineleki kaka Lubumbashi waka na mboka yo montala katango zana Kimbanteke somba bandal bandi on apsa bandal baye bosa avantage nga mo Kimbanteke te mais nazo loba kaka nde ezalaka batete kutu on ezaka banlier obike batete pesa banlier oui biso tonto uta bon manger so toke congé de matete ezalaka ba banlier na pia fanatique mamba banlier ezate ato za gombe ya Lubumbashi mwana mateta leki yo kaka bah oui Nenea centre-ville Kinshasa za kana centre-ville nango nabi nisikali wana za babanlier nabi boy ato za mwana ya Kimbanteke eza kini te Kinshasa Kinshasa eza na centre-ville centre-ville ya Kinshasa yebani atamta malweka na muta Kisangani muta malweka zaka mwana kini moko ya majabu boy aiki fa asa compétition batune akom na kilabi Kinshasa c'est Kinshasa na interview akoma star lelo abimba liboso ya kidogo au mona danger akoma pe star lelo na mona kina ba TikTok ebi kizoka bango petan au mona petit fani ezo bango tan adembela masuwa ya mona data dembela masuwa avant na Kinshasa mais azaka muruta so talibo ezo bango tata innocent ezo bango tan ezo bango tan ata papa o mata ke azwa tan o ata pero nini ya mwa mabe no bisika ezo bango tan tozonga ngana bino ngana ndimi ezo biso tan parce que tozonga siko na nenga bakina zela Niclette tozonga na te pardon c'est la 2 minutes au moins te jika ka ya mwezo eta de Niclette 2 minutes ezo eta na ba mobondo ni ndola ta nango nazo ba demi jika ka iyo beti suka na bordera ya ipo na ba jaquette
Ya il pose obeta ba jaquette mo oui. Na ba mo. Ayamba papa wimba buna so habita jaquette mo. Est-ce qu'on a steak sabino? O bongo tango fort. Ebi tango fort ya bando beta. Wa mwindo wana na bien. Tango fort bando lata. Pantalon nani pantalon ya tisi. Chemise ali puta. Na eloko likolo ya trailing na sapato. Ya solo. Amishi. Sakana. Talio tanga komba tango forza za Kinshasa ba. Nana poto papa ayo lukanina. Atala Kinshasa bambane za asuste. Ici basila déjà. Si on dans la période fatigue. Ba beta bilele mo obanga. Pantalon tisi sapato. Chemise ali puta. Ilamba servette likolo. Ya ipo banda ya ipo abeta soki 21 na kin soki 18 na kin mais fond mais ata pour maso tali ata na poto omona ka moi ba sekela ni landa ezali na ngana lobaka pona ngiringira ne papa lobaki différence ni eza ngiringi na bandal la biso to ba mike na ngiringi to ane na banda to yebeka ngiringi to ando finga kuba na ngiringi wanga na otanga na mona to ando finga bana ngiringi commune zanga alimentation à l'époque ngiringi za na alimentation moté oui ngiringi za na alimentation moté bazala pina ba makadam te po ngiringi ba makadam ekoti siko biso siko to uta siko banda to otanga na ngiringi siko biso na bana kitambo diyo to sangani so to ando finga bana ngiringi to kona lisa bana ngiringi na bungu na makala bazala zela mi zela obiotanga na Monaco. Oui. Bon za yo tangi na Monaco. Prince Asosa wana yo bando mona ngote. Ekoti kala mingi tenga assist na 2012 na 2012 ngi la bana makadam. Non zela ça montre que kakasi yo za mwana ya lobi awa otangi na Monaco na lobi ezalaka na zelo ezalaka na makadam te ezalaka na alimentation te baby yo na zela tu na poser question moko yo na 2000 ans na âge ne ngana ba 2000 te na ba 2012 mais qu'on na 2000 après ça les alaki na 2000 c'est nini ozodo ça venite eza direction nani shaba mama soko yebelo côté tika koloba mambo asoso eza veni eza prince asoso eza veni eza direction papa papa lu yoka même asosa eza direction yoka te eza veni te na ngingi na veni asoso eza kati eza direction ebuta banda nkasa buti ekatisa na ngingi tikenda bumbu zana expliquer na ndenge ya mona toza pe mwana sirimba wa na mwana kimbaseke nayebi te video oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo nayebi bino solution oyo ezali solution ya baproblème na biso baproblème na biso yango eza nini baproblème na biso yango eza baproblème ya santé eza bamaladi oyo eza kati na biso bamaladi tel que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout o ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozo lia bazo tia yango ba poison. Biloko tozo lia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera product. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non,
tika tokanisila peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na yebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okokozanga yango na ndako na yo te yo oza na problème ya insomnie olalaka te produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza kodétoxifie nzoto na yo eza kopurifie makila na yo eza kosukula baveni na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo kosoigner yo mpona estomac produit oyo kosoigner yo mpona constipation produit oyo eza produit moko eza kosunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo kokozanga ba produit oyo te mpona santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo kopresente yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne botika nalela bébé oh nalela kina sala mignonne bongoli yango zero lobezalaki na 10 senando yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bashose kaka mpona bavoiture te